na ye na matation na panel ya junior so na mati kuna bato baofinga en tout cas ngai napekisaka bango surtout so baofinga wera so nalinga yango te mpo ngai nde na boye na gauloise mais baconcert nyonso wera na kota yango même oyo a Bruxelles naokende mpo mbongo eza yanga mbongo eza yanga petit sœur na nga aza wera sonique nga na gauloise donc ye namemaki na concert à Ferré ye pa memaka nga na concert ya les rois de la forêt. C'est comme ça. Okay, C'est tout. Bazo tombo la drapeau mbongo na biso pas la peine toi ko dénigrer bango na ba panel. To lo baka o etali ke toza na besoin ko lo ba mais ko dénigrer wana nde mabe. Bango tout coup chapeau na bango. Faire la même mabe. Merci beaucoup maman. Ndeko Glody tozoka. Bandeko to tapoter s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Glody soko matiawa zalara un peu na Tchara, Melara Tamwama ya Malili, s'il vous plaît. Ah ouais, mon yo zoloba. Je pense pas que Moutaro Katayo. Je pense pas Moutaro Luga. Ah, loba sopenengni. Moutaro Linga loba senga monsieur. Mais Moutaro Linga Katayo te. Donc, bisou to Linga au moins, soki Moutazo loba, tikela Moututana ye, ah loba, soga kosi na suga toro kanga ye, toro poser ba question, soki asana varte, a saliga nde tout ça là. Donc, après, tu avancer. On a perdre ngongate toujours quand même. Alors nous va bon je m'en excuse nanu pona atwana alors ngana loba boye pona Ferrego là en tout cas Ferré ce n'est pas un malin Ferré azali bureau Ferré na producteur parce que Ferré azolinga a annoncé une nouvelle date na U Arena. Alors, na ndenge ya marketing concert na ye ya Bercy ya Accor Arena. Les producteurs déjà comprenant qu'il y avait une déséquilibre na côté moi il y a vente il y a billet parce que concert nyonso za kaka fanatique ya ya Papi Ramazani salut ndekonanga quand yo zoloba ke côté à producteur besoin qui déséquilibre est-ce que toi tu avais travaillé dans le groupe producteur s'il vous plaît Nego Glody s'il vous plaît est-ce que yo travailla qui na groupe ya producteur ou yo zalaki na kata staff ya artiste ou yo salaki na ticket master to na Fnac pour contacter pour pour découvrir peut-être bazaki na fight côté billetto et simbaki tende yo le beliwa bon akoki ko lobango na à moi conditionnel tu as déjà parlé Ndeko Batio déjà Navarre, s'il vous plaît. Oui, na ndenge ya lingala. Ndeko s'il vous plaît, Batio déjà kuna. Ngaite moni place Batio wana. Naebi. Place Batio wana. Soit sur lobby kosa leka, soit continuer maramna yo au prouver biso maramozoloba, s'il vous plaît. OK. Bon. Ni nezabo faire razolinga tia nouvelle date. Alors, na komona kie nouvelle awana parce que ni neza iskamo ya munene alors eko senga moi nini multiplicité ya ba fan mususu ailleurs bali tout ndenga poto na ndenge Afrique tout alors eloko wana e contrapé même na minute au moins na keno wera la vérité spirituelle pas à peine na moi pour ya ouais mais naza obligé te eza obligation te ba warrior nyonso ba mona ngolo kwanga po ba ba poster ngo pe baza ba réagir bazali toza monde mo ba baza libre mais monde ba musicien monde ba politicien monde ya ba pasteur eza monde mo eza tellement diabolique parce que bato yo balingi ko sakana na biso na niveau moko pas possible wana selonga ba Gaulois boza na molimo moko côté moko bolinga ko imposer bato
veut dire bino ne bozara bongo boroleka faire roleka na be mission akoseli baninga makambo afingi baninga aya lobi makambo baninga batu bamona yango ka normal pona bino ata kutu ba mission baka na bakisi bamvutaka biso nyonso nde tozaka bafani na bango mais oyo bino peza esu normal te parce que pona bino faire akoleka na mission afingi akoleka na mission baba akoseli baninga makambo so makambo ne simbi te akoleka na mission aleki batu akoleka na mission ayo okumisa batu tozonga na débit annonce à Stade de France pour to accepter ba encouragement ya faire na facilité. Pourquoi annonce à Stade de France est traumatisé qui fera que tu as double stade de martyr? Et ça qui est logique. Mais si c'était Fali, à ça là qu'on a un moment offert et annoncé qui concert, bokile linga ke zika. Kindo ki penja ya Fali linga ke bima. Mais to vandanie, to mona bino bagolo botomboka, bolobi faire ko beta stade de martyr te. Faut lukadati kana poto. To kosolate, fallait aller kan émission te. Ezala logique. Mais na ndenga logique na biso so to bito champa na bino. Fallait obimando ke obimamute mamabe. Kaka na muninga tangwa tie date. Na place à force ezaki à diversité. Faire bozaki na posa beta même date na fali. Le 2 mai. Mais date monani te ba pesi bino le 4 avril. Ezaki affrontement. Bozaki na posa bo affronter fali. Biso to vandi nye bo beti na concert avant biso o bozali nango na programme te to vandi kimia ponanga faire voulait jouer dans le jeu ya concert ya Fali il voulait cette actualité kota na kati ba kombo wera Kofi héritier atanga ki ngo po ayeba ki na suka o tia Fali et pesa bezo epesi pour à chaque fois faire à soutenir Kofi et pesa beze te et pesa beze te bezo ti epesi we pour kombo Fali citer. Même ata komba wata ata komba wera balongoli Fali elinga epesa nango makambo te faire voulu que ba lobele na kati actualité ya Fali à Stade de France il a pas soutenu Fali par cœur ba sali yango potala no association bat bazali une émission Gauthier Sei papa sango batie na faire na kati après avoir kobeta concert na yo tous à la bagiste, tout constater que faire à ça grand esprit, ça n'a rien à voir avec grand esprit. Et ça manipulation. Et ça manipulation. Parce que faire à l'ingariba lobelaye, bino bobeti concert. Biso to uto lega na makambo maître Gims. To leki na makambo maître Gims. On vous a vu les Gaulois. Niveau bo koti makambo ya maître Gims. Pour na ko soutenir maître Gims na makambo ya Fali, o ko to Fali azaki na katité. Na moment nini toko yamba soutien wana toko mona ngo normal que faire aza grand esprit faire akole kan émission ba to faire ba finga wera bo kende pas Kofi bo fingi biso bo sala makam na bino na wata mais tout vanda peka normal to mona que faire akole ka alobi mama bongo biso to mona ngo normal non même ba golo ba monyo normal te ba na raison ba wari on peut ba monyo normal te ba na raison pourquoi ko imposer ba touté que bino bokolo ba à tout moment mabe bino bokolo ba tout moment malamu bino de boza ba ya mukolo bino kaka en fait bino boza kana raison un moment na viso bo sali lokoko et puis si mabe lumbi salité bo asime ke lumbi salité faire alinga ka kota na actualité papa sango na Gauthier Sei parce que bo sali biso chantage awa même ya Stade de France kana 2026 ati gouvernement mto beti safali na moment ni boyo pesa biso mo gentil. Na moment nini monga gouvernement biso to lié ba pimela ki feri biso boyo pesa biso mo gentil beaucoup tu sais la biso pétition vidéo moko ni o tchaki yango awa ba osala soki pétition nana Fali ba lié mbonga ba visa ya bato oui na moment nini to komi la famille oui pétition parce que ça to bito se rappeler oui c'est ça oui to se rappeler là waka siko va na kati compte avoir ezali Ezali, ngam na publié qui en oui Ezali. Oui, ça n'a qu'à savoir. Après les mêmes pardon mère Gouvé, le même jour, bah ça là qui logo on a le même jour que moi je parlais de ça, le même jour on a baké go yebisa jo on a publié qui logo on a asiprimango. Boutika ko yelo quoi Fali abimi fait parce jusqu'à aujourd'hui, Fali avait cité le nom de Fali et de faire tôt na ba émission. Faire azen na courage au salon pour na Fali.
bokoti na kati actualité na biso parce que actualité na bino eleki et pesi nango pe makambo ndenge fallait pesa te yango boye kokota na actualité ya fali faire adiembeli fali kokota na kati ya buzz botika kokota keza encouragement ba fan soki ba même fali même faire ba wera so baza o baza c'est grâce aux fans parce que ba concert o ba betaka ba famille na bango ata 10 personnes ba sombra ba biya na bazarati. Alors arrêtez de traiter de femmes comme des cons de moins que rien. Parce que le succès est si là, c'est éphémère. Il fallait aussi la faire aussi là. Mon pas ou pas si là, si là. Arrêtez de traiter de fans comme des cons. Vous êtes tellement diabolique. Pourquoi vous dites papa, ya batuna, maman, ya batuna, traumatisme. Parce que balinga bino, soutenir bino, à tout moment, vous voyez chier na combat na bango. C'est pas logique. Et ça logique té. Parce que golo na moment où na position à bataille. Pourquoi Kotia bango par terre? Je suis warrior, mais je suis d'accord dans ma cambouana. Même si c'était moi, na lingana loba bongo. C'est pas logique. Au lingo kota na bezi ya fali, tu as sacrifié le combat ya ba fani na yo. Mais ta propre famille ba assistera na ba concert, no te ka ba golo yo. Ba misuku ba finga ba golo ya poto. Okenda ko concert à faire été. Bo beta faire beta na kishasa ba tina bino mbongo. Bo somba ba billet. Likamuso eza juste été. Vous avez rappelé d'accord dans vos opinions baninga. Arrêtez de ce côté-là parce que netinga makamba musicien kutuko et moment na komotala. Parce que Nathalie makamba Charlie, Nathalie ba Kali, Nathalie Kamondu na ngobino nyonso bwana binoka ba pité de merde. Parce que tout son bara ba billet to ke na biso ba concert parce que on vous aime. Mais surtout bito vendre la paix ba débat, ba maman ba papa, to pensera na ba na biso. Les gens ba gens bato baza tellement toxiques. Bazo détruire biso tozo kota na ba haine tozo yinana bango ba na suka lango ba la biso que nous ça va. Ouais, Pardon mère Gouvé. Tout le monde a fait phénomène il y a wera na jibe na suka nango tozo ni. Wera na non. On moni wera na jibe ezara combat moro o kutu ti le longa na mona ngote. Wera na jibe bazaki ba mi fali e faire batika la zala ba mité. OK. Jamais. Moni bango, même dans le moment de réconciliation na bango, et déranger ba fan na bango parce que c'était le moment oyo ba succès si laki. Ba fan ba kolaki. Makamu de jeu kitaki, yango moni que et ça la même peu succès te déranger ba tout. Mais pour le moment, ata fali na faire bazaba ba camarade te ndenge ba golo ba bibo manaka. Ba wario ba bibo manaka. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Bas wera na jibe ba kola. Tant que ça réconciliation bon beti ba concert et ça la polémique parce que et comment est déjà mali libanais leke belé voilà ba fan ba kota na trouble était parce que et comment est kala mais pour na sikoyo faire à sali pour kota na buzz il a sacrifié ses fans ba fan ba se soucier pour encore à René beta ezo récit wana ya taliango tatali buzz na ye o ba sali na plateau na papa sango na Gauthier Sey ba commissaire grand esprit et grand esprit et ça qui humain et ça simple parce que même si c'était moi n'a pas rafali l'engana za la dessus héritier na faliko batika la ozana randote même ba warrior ba hebike guerre na biso na héritier simba na moté au moins tant héritier tant rumba fali na tant fali atangi komone et puis non normal mais to pour ça parce que guerre na bango simba na moté oui simba te zalate mais biso na ba golo simba. Ouais, bino simba. Biso penana nenga ba golo simba. Tu es peli boy, pas ni peli da para wenge musique à maison merde. Ba uto finga wera ati. Wera beta concert ba golo ba sala maman na kermesse. Ba kende ba sala soirée. Oh soirée biloko Elia Maté. Elia Maté kenda na ngope wa uti. Tozara ba maman, tozara ba papa, tozara ba responsable quelque part. Kolinga ba musicien et comme ça biso lokola ba moins que rien té. Ba pensara na biso pour grâce na biso ba fan de bango ba existaka. Tozo mérité pe moi côté moi respect parce que o esalameli ba golo soki ware opandika amine. Yeba pe un jour ba ko choquer. E ba na bango ba to tshela mutema te. Comme comme so ko lala bola muki, ko zo featuring na studio déjà. Et talibino. Bon c'est grave. Mère Gouvé. Mais gouvernement ezaka conseil au PCA. Tomi longola déjà ba organe na kati avant tomi kufela. Pop net la crime ba ko kufa. Kita. Ni longola ba organe avant mi kufe. Bisous bye. Merci Mère Gouvé pour l'intervention. Merci beaucoup intervention mon gitogo Mère Gouvé. Donc
Nous aura parti à intervention mais à gouverner parti de Goana à tout pour ça qu'il y a question moi mon qui est de BBC match. Donc parti mi balé moi bien aux en live. Bandeko tout tapoter s'il vous plaît. Tout ça plus de 300 quelques personnes mais tapotage ça moins partage moins s'il vous plaît bosunga bisona tapotage partage parce que live est signalé 2 fois déjà un batindelinga message bazo signaler live. Donc s'il vous plaît partage tapotage ça bien. Président Calcio toujours quand après toujours à bandeko msusu. Va. Ngana osenga na bagolwa. Il faut basa la live mo boy spécial ba luka pena live mo batala maramingi. Basa live mo musuni ya munene ba invité Ferry. Ba tuni ba question ba ibisi no expliquer biso nyos oyo raisonnaka. Tout si la nuka lelo pour tout créer la biso ba muri mo côté la biso bulu yeke ote. Ouais, basa live mo pena ba essayer expliquer biso tout si la nuka lelo. Pour question na otunova. Tant que kendaki na babete Bercy na ye. Quoi deux ans non. Autre petit na rocham petit ça Quoi de en avril kaka to komi na kuna mete quand avril autre beta conseil en avril. Les 4 avril sur quoi deux agine. Na habité. Ah mais va faut bino boyeba bino ça yoza poli. Pour ma soyeba. Boyeba comment soyeba de quoi deux ans agine. Président Kasso doit répondre. Tous les motivateurs, Président Kasso doit répondre. Pardon Lyon. Les motivateurs azaba commentaire, azama kasi na osengla batu bavara. Alubi senga payer tout na question on a peut-être à répondre dans les commentaires. Les motivateurs de tous les motivos. Salut Nayo. En fait, la crime on répond non, répondre s'il vous plaît. Et ça trompe. Héritier. Ah, so yo quand en avril kaka to comme non quand na mete quand les 4 kaka wa. Même pas pour un mois. Ocho benga mutu mo kwa do kaka na ni na to fula tete o champ ppt. Quand en avril kaka o to silisi ku avril to legi kan TV bani suko. Tala, calcio nago baxelo moko. Baki 303. Afingi bagolo a éliminé zaki nani président Calcio. Ndeko nanga to mi poser to ko ba bolole biso to ko ba zoba no. Tout se poser ba question comme si ndé mi tout yo sa sou bisoté on ndé na yebiti ba che biso tout c'est tout réfléchir nani on peut ça sur ni ti ba gola sur nani. Et on les a faut les motivateurs à répondre biso les motivateurs. Ya azo kima azama casse na commentaire. Voilà bandeko nanga ba gola boza pané nanga ya. Bosal Salut c'est Dakar pour c'est Dakar. Ya ke belé na page mo ba ya ke belé ba gola bosal la bo bengi si artiste boye ne besi sope la biso nyonso oyo raisonnaka. Pour toi ba déjà que yango to kanga da parti pour participer jour les gars émission to beti yangoma. Et ou l'élection normal to normal to komisi mission mo boy. To mo normal pour participer déjà expliquer biso nyonso na live to bengi si yo. News ya na sens et là on est bolali ka mamu da ki bien bolamu den ko bota boli kamwe ko oh et on bombe komi anon ndeni peut-être ça qui na gauche comment ça to komi na droite na ndengi nini pardon yango ma connexion na monde de question mta kitisi te s'il vous plaît na ko sayote la plupart des golo basé belé ba ça ba live te ba réfléchir fort bisika ba ça yo tipo ezalaka nini yo Arizona ka nini kaka les 4 kaka wa kwa do ko chamu PPT autant comme ba ko éliminer so anu bois que la nani en fait nani anu bois que la nani va merci président na moni ozoka moi trop pesa maman c'est là va na bien mutu na ngai eza mutu na ote papa pesa ponde on est chito ça na youtube eza on est chito tongino na privé te ngana totungaka te na pesa exemple na excellence la crime elle aura tongino na privé to yo kan pena ki ebimate après deux jours que yo ka li solong oh mais tongaka des personnes en fait yo ke betali en fait c'est bizarre frère c'est bizarre. Sur la mission, on réfléchit tout le nini, a commis porte-parole, il a fallu, tout tient la place, nini, tout classé, pour nous, ok, musique de biso,
Pour n'engager calcio, faire il faut retirer parole na yoana. Il faut retirer yango. Toi on a besoin de soutien na yoana ti. Fali na ba mona malik na mona makulu tuté. O ndeko na nga fali toza na besoin na ngwana ti. Toi on a besoin de tout baxi va porter parole ti déjà ba koka. Toi déjà na kisi nzoro e koki c'est tout. Toi on a besoin de baxi sur mamu belé ti. Toza na besoin fox wana ti. Depuis que la zaka pas pesa fox wa. Toi on a besoin ngote. Na bien président. Omoni Gaulois VIP biso. Bah oui, ta news. Bah Gaulois VIP à lobby faire à sopi biso mawa trop. News. Na kosote le baka Gaulois boulou yeki Gaulois peno Gaulois linga faire enfin de blomi tout yango faire Gaulois ça biso nini. Pourquoi? On s'est posé ma question ça nini. Et on a pas loba. Bon ça la live moko spécial bo bengi si bo essayer choper la biso nyonso oyo raisonna na mutu. Lo expliquer biso tout.